www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele mbote bandeko mbote na pesi bino mbote ngayo journaliste na bino Rosie Bimbakila o baninga nga babenganga ni Bims o bolinga mingi o pesi vraiment confiance o pesi chance azala bino pona lobelela bino sur makambo bele o eleka na Kinshasa na profiter pe ko loko souhaiter ba joyeux anniversaire pour la site na biso site o bolinga mingi site o pesa confiance site o vraiment na ebité sona lobani donc 3 ans déjà 3 ans c'est beaucoup c'est à fêter donc to collecte 3 ans na biso boyeke na lobi bino bongo o lo batala richesse bino bongo walo yenge na bisi bino na oyembaka mukie pona 3 ans ya anniversaire ya site na biso site na bino pe bolinga mingi poto na poto wana tango na oloba bongo na omona mosakoli la mingi ndoko na omona ye donc esala ngamo ba bien na oyembaka mukie vraiment pona na nga pe moyembi te mais na omeka kaka joyeux anniversaire poto na poto joyeux anniversaire on s'est parlé longo 3 ans déjà joyeux anniversaire lelo na elimino masolo ya mibali pe basi o balingaka mibali ya poto o balingaka bango l'amour intérêt to na bolingo ya solo bino mo boyebi ba relation nini bozwaka na bato ya kin ba relation nini o bosala na bango sur Facebook ba relation nini o makambo nini bino bosolola na bango donc boyolanda na micro ya poto na poto bande kona bino o ba expliquer bino bango mo ba kongola ngo ba kinwa o ba fandi mama na kin ba yebi masolo ngo ndenge vraiment ba tolingana kana bango kuna bande kona biso ya poto donc bango ba expliquer bino vraiment na micro ya poto na poto lelo na lo ba mingi te na o souhaiter ka ba joyeux anniversaire 3 ans déjà 3 ans to fête anniversaire na biso ya www.potonapoto.com site bolina mingi to fête ngo le 17 février. Le 17 février, vous souhaitez à biso joyeux anniversaire et ça la biso moi Barbara. Merci beaucoup. Voilà dans la micro ya poto na poto donc on continue tout na bande ko na biso o boza vraiment na posa boye ba masolongo o balinga rabino na amour intérêt to ya solo bolobaki mingi na moni ba message na bino bolobi trop to lobela sujet yango bande ko pe ba pe na ba sujet bomoni ke boana posa na lobela likambo mo bosi mboka sur sujet oyo lingi au composé au contacting na plus 243 82 4100 880. On les a mon numéro nanga personnel 04 plus 243 82 4100 880. Donc so bengi ngo pesinga sujet o yo lingi na solo lango na panzango bande ko pe bayoka ba to débattre sur sujet yango. Tozoko ba toujours na tuna bande ko na biso mituna sur sujet ya lelo. Merci. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information culture ya bale ya politique ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana oyebi pe bino pe potonapoto boalo yenge makas tadi na personne no mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi pema continuer toujours la site na bino na www.potonapoto.com on a ma koloba mingi poto na poto nde masola poto na poto donc site oyo la bino ma masola la bien toujours ko ba toujours yo lo basu mingi ezate ko parce qu'on a na bande ko na sur sujet en wele donc c'est un petit rappel ko na bande ko so ba bati na retard sujet na so le ça
basi mpe mibali balingaka bandeko na biso ya kini balingaka bandeko na biso ya poto mpona amour intérêt to mpona bolingo ya solo bino mo boyebi ka nde bandal bajane bazangaka te talaka bandal epani donc oloba ebele eza te tala ndeko nanga mobali awa bonjour ndeko ya kombo nani kombo nanga jo ndeko jo na minute oyo siko baolanda na mikro ya www.poto na poto.com chaîne na biso oyo eleki litoko makasi donc nayebi te soki bandenge sujet na biso lelo ndeko eza tozolobela bandeko mibali mpe ya basi oyo baza na Kinshasa balingaka bandeko na biso ya poto mpona bolingo ya intérêt to mpona bolingo ya solo mpona yo omoni yango eza ndenge nini donc il faut opesela biso oyo quelque chose yango ata na 2-3 minutes po bandeko mingi ya poto bazodeklare bazolinga bango na bolingo ya solo te bazolinga bango na bolingo mabe mais bolingo mabe yango tozokomprendre te donc yo oza mwana kini yo oza mwana banda talaka banda c'est Paris mambo wana ekoma un peu trop yo oyebi bandeko ya poto ya basi na sur Facebook wana okokutana motu mo aza na poto asengi okende okozala na nzelaka ya mwasi ya mobali mena yo olingaka bango na olinga ye na bolingo ya solo to na bolingo ya lokuta tant que ye aza na poto nga na Kinshasa premièrement eloko ya liboso na olingela eza na bolingo ya intérêt eza bolingo ya intérêt tolingani mpo on fait l'accès bolingo moko ke oyo sala ke ye amemanga nanu kuna na poto abengisa ngana ya kuna na longa Kinshasa pona souffrance na ya RDC na longa so na longwe na komi kuna caractère na onga na komona ya mutu esala ke na pese bolingo ya solo to ne na ye wana na continuer nango so na zumuka na kende na longa na ngatu kabwana donc on a comprendre la même place wana yo ngolo bakena olinga bango pona bolingo ya intérêt on a eza bongo oui premièrement eza bolingo pourquoi pas que olinga ndeko na pas ndeko na congolais et on peut arriver que congolais te mais quand même étranger ata ndeko na yo toza batu o nzamba keli pourquoi pas yo olinga ye na bolingo solo parce que nzamba ye moko alinga biso na bolingo solo andima kufa pona biso pona masumu na biso dans atalaki kolo te atalaki race te atalaki lo monte atalaki no intérêt monte intérêt liboso toyebi ya nzambe ezalaka alinga tokumisa ye c'est tout mais à part ça eza na intérêt mosusu nzambe alingaka te siko pourquoi yo kolinga ndeko na yo oaza makila na yo congolais yo olinga ye eko na amour intérêt kaka ya poto bien mbongo to ya poli mobo to ya iPhone to elo mobo mama ye aza na poto ngana na Kinshasa bolingo nyonso na opesa eloko liboso ezalaka fo tomonana komonana ngai na ye oleya luka ya afo luka nde ngai abengisa ngai na ya kuna donc ça veut dire yango nde eza intérêt na ngai eza ya liboso naya nanu kuna nalongwa na Kinshasa naya na mboka kasi azali ya na kokoma nde kuna soki tokozala bien bolingo continue yango normal so namonaka moto abengisa nga changement eza nango te nakokenda nga mpe nzela nanga mosusu nasali makambo mosusu mais premièrement nde tolingana na nde yalinginga na mosika bongo eza na bolingo intérêt ok bon tozokoba toujours na micro na biso na chaîne na biso bolingaka mingi na micro ya www.poto.com donc si tobolingaka mingi si tobopesa confiance na batemps ebele donc 3 ans déjà tozofete anniversaire ya site na biso tofetaka bongo anniversaire na biso le 17 février donc lelo eza 3 ans ya anniversaire donc mwana botami akoli okolisa mwana kokisa age ya 3 ans c'est pas une affaire ya elo mwana moke eza donc elo mwana makasi donc nazopesa mbote na Lamine Ndobo parce que ye nde moto azwa ide wana aza directeur général na biso ya chaîne oyo poto na poto donc tozocontinue toujours na rotuna bandeko na biso sur micro ya www.poto na poto donc toyebela masolo yango sur bolingo ya amour ya intérêt to bolingo ya bolingo ya solo donc tozokoba toujours na micro namoni ndeko wana posa un peu ndira bwaka mwa ndeko na ye moko yasala mwa boyebi mwa jare esali mwa barbara donc abwaka mwa bandeko na ye ndeko na mpe tochante obwaka 2 personnes napesi mbote na peti na ngai merveille kitoko pays mboka napesi mpe mbote na poto kuna Bijou Lolinga le grand boss
donc tozokota tina baparcelle bozomona naosala bino mambo minene naomokota tina baparcelle mpo nazola bino bainformation mpo bocomprendre vie yango ndenge etambola na Kinshasa. Donc tozokoba totuna bandeko na biso sur sujet yango ndenge pourquoi basi mpe mibali ya poto balingaka bandeko na biso ya poto na bolingo ya intérêt to bolingo ya solo. Namoni ndeko na ngai ya mwasi kitoko bino moyebi banda séparé azobima nango tuna ye mwa bakestion ngo namoni deya na ndako ya liboso wana tuna kaka ye mpo motema na nga ebeti ntongo namoni naza mwasi me ntongo namoni ndenge yanga mwasi motema ebeti. Bonjour ndeko. Bonjour ndeko. Ndeko na nga kombo nani? Kombo na nga Priska. Ndeko Priska na sek bongo mamosoka fana Kombo na nga Priska Balongo Amba. Napesi kombo na nga mobimba Priska Balongo Amba. Keba waluko na Facebook ya mambo suka ya mwana ti komaka oyebi ka kombo okoti me na koma mpe yango te baluka kaka. Ok bon ndeko na nga Priska Balongo Amba na mayele nakangi kombo ne ndeko tozolobelela sujet bandeko mibali mpe basi ya kini balingaka bandeko na biso ya poto na bolingo ya solo to na bolingo ya intérêt mpo na yo eza malamu to mabe? Bon bolingo ya poto mpe intérêt bolingo ya poto eza na baavantage nango eza mpe na badesavantage. Eza mutu mosusu donc ye mibali ya kini alingaka na ye te peut-être akuta na badéception ebele makambo ebele abaya na ye abi peut-être atala na ye ata baoyo bazowuta kuna. Eza mpe na mutu mosusu alingaka na ye kaka mpo na intérêt alingaka na ye kaka intérêt moko boye ane na mibali ne awa mais ya poto aotalela peut-être batindi na poto aotalela peut-être makambo ebele yango na oloba eza na baavantage nango mpe badesavantage nango. Bon ndeko olobi bien asepeli makasi opesinga na posa oseka mpe posa osouhaiter so joyeux anniversaire na site na biso poto na poto nde makambo boalo yenge bino boalo yenge biso de 3 ans déjà c'est beaucoup tozo fêter talaka mosakoli ye moko alobi photo fêter mais tozo fêter talaka Lami Ndovo Chikunguta yemoko mon directeur je te salue depuis Paris na peso bambote belé merci parce que ozo idée malamu et ça la chaîne oyo po epesaka vraiment basango na bandeko baza na poto baza sika moko na yo kuna po bayebaka makambo ngo ya kini bandeko baleli trop na bacommentaire que non basi ya kini mpe mibali ya kini bazo déranger bango bazosala bango makambo ya mabe escroquerie ekoti makasi na mambo bolingo entre ta bolingo eza mala et faut nzambe alobi tolingana mais biso tokoma olingana bamour intérêt baintérêt ngo eza bongo mbongo batindelanga mwa elamba mwa kabelo molo mwa esalanga mwa barbara mais non ndeko na nga Priska a répondre bino déjà bien na question na tunaki ye naza sûr que bosepeli mpe na ndenge ya lobi na mikolo ya poto na poto.com mais non nazotuna ye mutuna moko oyo eza un peu secret yanga moko bato ndenge ya répondre bato andima teke na kotuna yango mais fo natune parce que aza mwasi ndeko Priska yo lobi ke non eza malamu na bandeko mosusu bazwa ba déception ya kini ya mibali ya kini yango bakoma préféré na bango kolinga mibali ya poto c'est que yo mpe oza na bamakangu na yo awa oza na mobali mais na poto mpe azali donc olingi ye po atindelako mwa mike yo moko oyebi mwa chiko esalaka bien te noloba te ke nobeta lisolo ya vie privé nanga te mpo wana eza privé mais noloba ke bandeko na biso ya awa nalobi na sens ke bandeko na biso ya awa oyo balingaka bandeko ya poto misusu naloba préciser bien nalobi te ke na mibali boye to etu mais misusu baza awa alingi na ye peut-être ase réfugie peut-être pas mutu moko boye neti azwi badéception ebele te non basansa moshina te eza mpe na bandeko mosusu balingana bango mpe bandeko ya poto mosusu bakutani bolingo solo balingani na bango mpe love ti esimbi nango mpe oyo aye awa obe oyo ake kuna mais yango na oloba bandeko ya poto bandeko na biso misusu ya awa balinga mpe bandeko ya poto mosusu ya solo misu mpe ya poto balinga mpe ya awa ya solo mais eza mpe na baka mosusu mpe balinga na bango baintérêt
yo mokando lobi kabelo yo mokando lobi moi billet aota peut-être maman tout le monde va Dubaï mamboso ni moi Dubaï moi kete afia kete bazo renya na kin so boye bité ba fille mo ba bimia na kin ba fille kete ba batambola kana ba kete pe ba kabelo ti awa no boye ba fille talon pe ba bima ah oui donc on to lo ba ke misusu ba lingana mo moi inte ani na mibali na awa mais aota la ya poto akotile moi billet et tout et on to ta la rara nde mahamongo ekende. Donc wana na omona merveille mabulu wana na benga kae ami intime ya fanziawa nazomona Keren Kekeshu bien na benga kae Kekeshu parce que le bar un peu na voix moko fine nazomona Emmanuela New Mix nazomona Gloria donc wana vraiment ça ba mi ya Kati Julie Chikama Rit Njoelo donc Benedict Ngankulu na pesi bino mbote Joy Nkulu coiffure donc ya lo ba mingi ezate maintenant ndeko conseil ni nisko yo pesa ba ndeko na biso ya kin parce que ba comprendre vite ba ba tala kaka nanu intérêt bazo tala nanu mbongo ba tala lamba ba tala bazo raisonner te na mitu na bango ce qui nini o ekoya lobi inconvénient nini o ekoya lobi na makambo ba osala jour na micro na biso ya www.potonapoto.com poto na poto bino ba lo yenge ya lo ba mingi ezate 3 ans déjà donc 3 ans. Ça c'est beaucoup. La mine d'eau va continuer toujours dans le salade. Il y a bien un mosakoli. Dans la zone, ma rebelle à malam. Donc toujours va toujours na micro na biso www.potonapoto. Batumsu ba o déclarer ba so tanga komba chaîne na bango na linga on de mingi en plus to aussi 3 ans. Donc epé ça zouate. Toujours ko ba na tuna ndeko na biso mutuna. Ndeko puisque lobi bien solo li kitoko bino monde o linga ka bana kimba solo la. Otala moi simbinga telemi moi si kitoko nzenga femme africaine donc apé ça biso ba avantage na ye, apé ça pe conseil na bandeko. Basi pe mibali batika kosala mabe donc ceux qui ont liloba malamu sur conseil après ça va ndekona ba congolais conseil à solana bango comme bande comme so ya mibali ya poto o bosala bande ko akini pe mabe o akini pe basala bino ya poto mabe donc toze ko le moko bolimbisa na main totika kosala biloko na parce que oyo kutana ndekona nzela bomba msu ende mtaza muto osunga na vie tant osala ka mabe et osala bien te parce que au bébé ça déjà relation donc tant que lingana ka premièrement na mona ngo ezala to garder dans une relation parce que to ko kabwana biso mais famille moi lien moi ya famille etikala wana donc ndeko na linga tu no siko pona yo vraiment conseil ni européen ça va ndeko basi pe mibali o ba osala mambo wana o ezaya bosoto pe atina te vraiment. Merci pour la parole. On peut ça ba fille na biso ya awa ya Congo ya RDC ba africaine na biso on peut ça bango no conseil moko bolingo ezelo mo profond makasi bolingo basakana na mote bolingo ebomaka bino mo boyebi ebele bakufa na likola bolingo ebele ba mi boma ebele basala mambo ebele likola bolingo mingi olobeza te no ebisa bino kaka ba o ba blessa bango epa bato poto eza na mutu poto nyonso tute mutaza mabe o dégoûté ba kunso ya poto na boya bango pona boye mutu nyonso tute mutaza mabe na mokili kande balobaka ba o pe ya poto mingi olobeza te no ebisa bango kaka ba fi nyonso te ya kin bato ba mabe ba fi ya kin musu pe okuta na fi musu ya kin arranger leur vie abongisi leur vie makasi ondima kutu te surtout alors Facebook ezo vraiment Facebook est makasi ebele ba okuta na Facebook. Alors on peut se nous conseil beau dégoûter car beau se dégoûter bato ba misala mabe bani beau se dégoûter bolingo ezali tozo vivre kaka donc mingi olobeza te conseil na ya mwana. Merci Nande Konabiso donc tozo ko ba toujours na micro na biso ya www.potonapoto donc pour sentir qu'en décolobi mingi ba conseil à PCT ngamo pédon yango moni ba mususu na komi un peu timide pour maramba lobby ça ngamo va bien de l'autre côté donc dans un peu ça ndekona moi tant souhaité biso pe moi joyeux anniversaire pour na 3 ans anniversaire na biso il y a 6 na biso donc c'est 3 ans souhaité biso joyeux anniversaire puis à pesa moi ndekona mbote na micro na biso ya poto na poto mais quand on peut se permission pesa ndekona moi mbote moi salutation et ça un peu bien la famille bota la bango na yo boye moi simbinga moi si bitoko boye ça la plaisir ça la goût en plus nazo continuer nazo rappeler le sous
site na biso kokisi 3 ans depuis tofongola ngo le 17 février et kokisi 3 ans lelo le 17 février oyo kokisi 3 ans donc pour souhaiter biso un peu ba joyeux anniversaire et comme ça biso un peu ba gra Barbara ça biso ba plaisir chef nanga Lamine Ndovo njikuta pasa zolanda et ça là est bien pour et pesa sous makasi abakse sous ma belé ya malamu na chaîne na biso. En tout cas, on appelle ici chaîne Nabino joyeux anniversaire, joyeux anniversaire et belé. Tout le monde a quitté. En tout cas, maintenant, Yembeli Bino Makas n'a préparé des mungo moté. Joyeux anniversaire Nabino et belé parce qu'il peut fouiller ma école en ango. Alors, n'engagez bozo koba, on souhaite Bino car félicitations, puis joyeux anniversaire les sous. En parlant de ça, on appelle ici Oyanga maman, Oya botanga, Oyandima nazana mokilio. On appelle ici Bambote belé, maman Tété Thérèse Ngandu Wangandu. motema na nga na pesi mbote na pesi bandeko na nga nyonso to baola na nga batante nyonso to na pesi bino mbote batante o balingaka nga ba o balingaka nga te na pesi boza mpanzi me ba o balingaka nga na pesi bino mbote na pesi suka ya mikolo comme ka système akupir na pesi bandeko na nga ba camarade na ngai ikomani la marque Kalami était plutôt bandola taba ikomani kande bola taba Versace bani ba Gucci Kalami te ba ikomani ya donc coiffure elengi na pesi Kalami te pe bo na salon mo ya danger et fana no mpandi na pesi ba kinyo surtout Leslie balongo ndeko na moko na pesi ba mbote belé alinga bino mingi. Merci, toujours koba toujours na autour na manipulation mituna. Donc à toujours bima biso na parcelle parce que aussi ici, to yaki osolana ndeko na biso sur sujet ya lelo ndenge to lebelela ki mibali ya Kinshasa na basi ya Kinshasa balingaka bandeko na biso baza na poto baza mboka libanda na bolimo ya solo to na bolimo ya intérêt. En plus balingaka bango sur Facebook. Pourquoi? Donc ezaki bongo sujet na biso ya lelo. Bon, toujours toujours na micro na biso ya www.potonapoto.com. Binonde boalo yenge. Boande makambo. Biso déjà tembesi là parce que tu aussi déjà 3 ans et belé. Donc toujours conclure dans sujet na biso maintenant là tout de suite parce que tolingi to ebisabino bandeko bandaki un peu na retard. We ba sujet te na osala un petit rappel sur yango. Sujet na nga lelo ezalaki basi pe mibali ya kini. Balingaka bandeko na biso ya poto oyo tobengaka bongo na mboka libanda oyo tolobaka bamboka baza na mboka libanda balingaka bango na bolingo ya solo to na bolingo ya intérêt ya mwa mbongo ya mwa koli bino mo boyebi. Donc sujet na biso ya lelo ezalaki ya mwana oyo tolobeli na mikro ya www.potonapoto po bandeko mwasi mpe mobali balobeli sur micro na biso sur chaîne na bino oyo bopesa confiance sur chaîne na bino oyo bolinga mingi oyo Lamine Ndovo ye mo mosakoli azosala makambo. Donc 3 ans déjà yoloba mingi eza te no ngape nazo pesa un petit conseil sur bandeko na biso ya basi pe mibalo bazo sala bongo batika vraiment eza bien te kolinga mutu na bolingo ya intérêt bolingo mutema basakana nango tende na lobaki tonga solena ndeko mobali nzambe alinga biso pona intérêt te akufa pona masumu na biso atalaki te soki nini to pese mbongo to nini mais premièrement lingaka biso sur bolingo aboyaki to izana na boyina ni to zala na en moko bomaka mo mabe eleka tango andimaki akufa parce que mabe sala makalisu te mais malinga mokili yango ndenge kaka ezalaka ndenge diable ye moko azalaka toujours wana pona otinda biso na mabe nde bomoni ke na makambo mabe ezokoma na mokili. Nzambe alingaka biso pona intérêt te intérêt oyo nzambe alingaka to linga ye to ezalaka kaka to kumisa ye to yembela ye to partager parole naye dans le monde entier nde yango intérêt ya nzambe mais à part wana alingaka biso te ke no poto pese mbongo to tia mabonza non eza mpona bongo te. Donc tolingaka bandeko na biso ya poto mpona bolingo ya solo bie bandeko na biso ya poto bolingaka biso bandeko na bino bakinois oyo bolobaka tobobengaka biso bazairoise bolinga biso na bolingo ya solo bolinga biso na bolingo te intérêt que non nazala na petit oyo mpona bima na ye ou bien nazala na tonton oyo mpona zala na soki ndenge nini ou bien nalinga mpe mobali ya poto mpo atindelanga elamba atindelanga kabelo atindelanga montre atindelanga mbongo biloko eleki ebele mwana ntango nyonso eza te bino boyebi
donc eza vraiment mabe makasi sur yango donc ya loba mingi eza te bo comprendre déjà na neso na lobi eza mabe bandeko bazo sala bongo botika tokomi pe na suka émission na biso na le kambangu na ko saluer bandeko mingi o bazo senga un peu to boaka bango mabanga premièrement na boaki famille Bimbakila na boaki papa Dona maman Madeleine Futila na boaki Jerry Londo na boaki Guy na boaki Roland bango nyonso wana baza na kati ya famille Bimbakila Judith Bimbakila motema Moïse Tamuzi na boaki Fefa Bimbakila Alram motema ya HM Love Maneka Luzolo na boaki Nasha Mulenda na boaki Kevin Bimbakila na boaki Gracia Care mwasi ya grand frère o ngana landi na pesi bambote na pesi ba bébé na nga Manwash et Kevisia mbote na pesi Priska Balongo mwasi mbinga mbote motema ya Dom Selo mon cœur na pesi muninga na nga Ikomani Benita Imanja o asa bongo journaliste na bino ya sika donc na sel un petit publicité pour nae bolanda ba sujet nae a lobel mambo bien vraiment makasi bolanda Benita Imanja donc Ikomani kala mingi te ko mapo lata ba polo ya Ikomani donc na pesi mbote na Omsi Oseke na pesi mbote na Héritier Oseke na pesi mbote na Bertoni Mako et Star Plus na pesi mbote na Melki Kongo na pesi mbote na Mami Malia na pesi mbote na Nicole Titi Ornella Titi Cédric Titi Escalator papa na Nola na pesi mbote na Bimbakila Makengo Sniper Serpent Noir ozabo grand frère na propre ozabo na mboka Paris na pesi ba mbote belé o leki na bino aux journalistes na bino bolinga mingi donc nazo koba toujours na ko se présenter pona bandeko oyo boyebinga na nute pona bandeko pe boyebinga nazo sala rappel pona bino nga journaliste na bino Rosine Bimbakila Futila o baninga na nga babenga nga Bims Ro donc on est surnom na pesi na profiter pe na pesa numéro nanga plus 243 082 4100 880 plus 243 82 4100 880 donc waneza numéro nanga moi ba conseil moi ba sujet oboza nango pona olobelanga bokomelinga et ça langa bien parce que mutu nyonso atambola na nzela toujours na conseil mutu aboya conseil atambola mabe yango bomona ba journaliste misu bino mo boyebi vi na bango ndenge ezokende donc bazana na ba conseil mon commentaire et ko salanga bien au col sanga moralement na osepela so bokomelinga numéro nanga déjà na pesibino na site nanga pe ya Facebook na compte nanga ya Facebook pe bokipe ko komelanga na compte nanga ya Facebook et osalanga bien vraiment makasi soki ba conseil na bino komi e ko kolisanga pe e ko bakse suba mayele mususu pona kolukela bino ba sujet nazo beta sete mingi na bandeko o bazana ba sujet ozana sujet na yo komelingai osali na commentaire commenter na site premièrement au komelinga en privé na ko lobana micro sur ya poto na poto sur sujet na yo et osala un peu bien pour bandeko mususu moi ba mikakatano leke belé ba problème leke belé to lobela ba sujet sur mboka na biso Congo sur bandeko bazana Kinshasa po esunga bandeko na biso bazana Congo donc tokutani à la prochaine na o sepela bolanda toujours pour continuer toujours pour aimer site na biso encore joyeux anniversaire 3 ans déjà la Mindovo merci beaucoup na grâce na yo sala ke lelo o ngana zala boye na pesi Steve Jikulabe Jikutambote wazabo na sima caméra wana et tambola kana partout to beta kana ba makolo anaki binomo boye moni pa rotine so mo transport atingi sala biso moi bara o sala biso bien merci vraiment bandeko bolanda ki to kutani bongo à la prochaine na lingi bino mingi bisous. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babi sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit.
tovandi tobime ezalaki kaka promotion vous savez quoi tellement toyoki clientèle et puis souci à ces plats TV eza kosepisa baclient na bango babi non tozongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour y consommer des décodeurs à Simpla TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour ma filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Ma film nigérien, il y a ma congolais, ma africain, vraiment comme ça, les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, ma chaîne, il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, botine de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut botine de la bino, c'est Simpla TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Simpla TV. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, oyebi pe binope potonapoto boalo yenge makas, tadi na personne no bambote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele. Keboyo mama, alege boyo lele, tobine la gangolo na hosana, kebo alege boyo lele, poto na hosana, kebo alege boyo lele.